Avec tout plaisir de vous retrouver chaque jour devant vos postes téléviseurs. Ça dépend du format où vous nous recevez, chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. Bonjour, bonsoir, bon début de la semaine à tous. On m'appelle déjà de Karebashi à l'homme de Boya et Makambo Ezali. Vous êtes sur Vérité News et Télévision. Vous suivez cette émission en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où on se retrouve pour vous tenir compagnie. Je vous dis un grand merci. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne qui est Vérité News officielle, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Dis à ta copine, dis à ton copain, dès qu'Arebashi a déjà commencé, dis à maman, dis à papa, dis à ta soeur, ton frère, par-ci par-là, dis que dès qu'Arebashi a déjà commencé, l'homme de Boya et Makamboza, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez et partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Je dis toujours, la seule façon de nous soutenir, c'est au travers vos j'aime, vos commentaires, surtout quand vous likez nos vidéos, quand vous laissez des commentaires, ça nous fait voir que nous sommes vraiment, excusez-moi, de partout. Je vous dis un grand merci. Mesdames, messieurs, on va s'abonner à la fréquence officielle. Bon s'abonner et bien parce que voilà, on a cette obligation de vous tenir compagnie, de vous servir parce qu'au travers de cette émission, nous avons la capacité, nous avons l'obligation de vous tenir compagnie pendant parce qu'on a le souci de vous divertir, de vous égayer et de porter la bonne humeur. Pourquoi pas la gaieté? Peut-être tu étais stressé dans Moussala, vous êtes stressé dans Ndaku, bref, donc on des carrés bachis la rose qui sont dans côté des stressons mouké la rôle longuement 1 kilo ba problème pas on doit bien à longola 1 kilo ba rôle longuement 1 kilo ba problème la rôle longuement cancer qui mis ça cancer boya et Makambo ça je vous dis un grand merci. Laissez nous souhaiter un heureux anniversaire là-bas tout babotama lelo, joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à Joël Ngandou. Joël Ngandou, joyeux anniversaire à toi, que du bonheur, longévité, prospérité soit ton histoire, que tu prospères à tous égards. Je pense directement si Nabato tout Babou va être cher Nabango, nous sommes de cœur avec vous au nom de tous ces personnalités et tous officiels. On présente nos sincères condoléances, le plus attristé, Naba famille tout haut et a éprouvé en ces nets moments. Voilà, je dis un grand merci à tout le monde. Merci à madame Edwige Kabouko 3 fois star la maman Bakoki Peko Kende Edwige Kabouko Tikala. Un grand merci à elle, un grand merci à madame Rokia de Paris, un grand merci à madame Alima de Prix Brazzaville. Voulez-vous vous faites belle, voulez-vous vous en tête uniforme, ciao sala rasuki wapi, au chara make-up wapi, beta tour na salon de coiffure, beauty, tout ça na commune ya Bakongo, na avenue Ampère numéro 123 na référence Pissa. Donc tout ça kuna na Brazzaville, OK, kuna na immeuble, wana okuta na okuta salon beauty, au moins va vendre sa photo monene libanda ya madame. Donc voilà, un grand merci à madame Rokia de Prix Paris. À côté là-dessus, je vous dis un grand merci. Mesdames et messieurs, bananzambe nyonso. Balobi hein, boluki makambo bolukakate. Botuni de carré mama stade, ça mama musicien mo kianzambe te, ya mama musicien ya mokili. Balobi place à kokumisa nzambe emonani. Biso nyonso to se retrouver le 19 mai oyo. Les 19 mai, tout ça mars, avril, mai, avec la réserve de l'éternel pasteur Moïse Mbiye. Tout à la bisognon sur les 19 mai, à stade de martyr, pour tout koumi sa monnaie et nzambe, pour tout tombo la chama, pour tout tombo l'ancolo. Babi hier soir, matababa, pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'éternel. Et au sein, à te peuple congolais nyos eux dans ensemble la ronga la semaine église des noirs onga kimbangiste onga taonda o batu nyos l'exception de personnes biso nyos na stade de martyr babi stade de martyr ya ka moko na ne o moko ya pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'éternel babi ma bekozala donc bana nzambe tout to kutana kuna décarré dans sala des nga dans sala yebe fozala ngana kozala na stade pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'éternel tout le 19 mai et pour ça la vraie qui toko ba billet est déjà disponible na illico cash. Voilà, illico cash bon teka ba billet à pasteur Moïse Mbiye pas 5000 francs VIP ba $100 machin. Donc quand illico cash sort dans le téléphone te au télécharger illico cash pour sombi billet na to kutana kuna le 19 mai à 10h avec la réserve de l'éternel. Bibomba bomba, bibomba bomba, yesoyo. Abomba ngana makila satana lukia monite. Babia ko yinda bazima lokola
Jusqu'ici, skino lelo yo, jusqu'ici, baza confondi, bazelaki, bamona chite nanga, jusqu'ici, baza confondi, babi jusqu'ici, Ebenezer, yanani, yanga, yanani, saison oyo, yanani, élévation, yanani, c'est yé ayo kaka bien te, nalobi Jésus. Tozokende de gloire en gloire, tozokende de gloire en gloire, bah, tout, tozokende de gloire en gloire, tozokende de gloire. Mabe ko yina mabe na stade à pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel. Balobi Luka Ozala, si loko ezaka moko, Luka Ozala na stade à pasteur Moïse Mbie, les 19 mai oyo. Luka Ozala na stade à pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel. Pas de rien qui dit bah surprise des ça. Rien qui dit bah surprise pasteur n'est pas cocotte est pasteur na stade des sommes. Cocotte est pasteur na stade. Mais on est pasteur en côte dans une chimie. Bah Kozala. Donc dans le but et ça somme. Donc somme bah parents boire la bande ça dimanche boire la bande sécurité assurée. Sécurité assurée, bah soda on a les bandes équipe à la sécurité bah tout mila. Donc ma maman mais ma papa mais ma bana tchana mutu kaboye le stade de Marseille pour la tout tombe la combo Nzambe to élevé comme moi Seigneur Jéhovah Jireh. Voilà, pasteur Moïse Mbie nous donne déjà rendez-vous pour le 19 mai au stade de Marseille. Tous les bisons sont kuna balobi qui senso on a la mbushmai on a la kananga on a la kabeya kamwanga on a la bandundu on a la matadi on a la poto on a la Belgique. Tout les bisons sont kuna na et pas pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel pas tout kumisa mon aîné ya kolo. Voilà. Bon, arrestation ya Yagola aux arrêts. Yagola bakangiye, il paraît par rapport à la sortie médiatique naie, par rapport à ba propos na ya lobaka, par rapport à la sortie médiatique et au Yagola salaka, bakolo, bakombo, ba se sentir humilié, topé lésé, bake ko funda Yagola na prison. Nga problème nangeza awa. Na okina live à MK et l'autre on a côté pendant sa live là sa émission à MK na live déclaré pour la liste bato ba kangisa. Déjà entre parenthèses. Je suis d'accord avec toi Yagola, on va total à autour ça là, on va faire point de 200 euros comme ça ba meka pour soutenir Yagola à ta de l'heure, je sais que tu es dans notre cœur ma soeur, l'un des œufs près du cœur et l'autre zate intimidation t ton état des droits, ton mboka ya fachi, ton mboka mutu te qui que ce soit te biso nyonso to yebani to na YouTube mpaya zate le pangu na biso nyonso YouTube awa. Donc mutu ko manipuler mutu azate. Mutu ko lobaki yende te en passant gabi alobaki maman na bango ala na mokonzi te sa kosa kabino ala na mokonzi to ye bango kuna entre parenthèses décarré net nga décarré boko tsa komona ka sa bêtise na pourquoi bo funinga pourquoi na seni parce que kanyanga fo boyela nga émission onga na finga bino nga ebo kanga nga sona nga na so vidéo o ba bizenga ba bandi ya salité wana ba sala ba émission ba traitanga ba finganga voilà ba preuve ya ba audio voilà ba preuve ba message voilà da faut ba preuve ba kambunyo so wana comme on baki ba bilombe et bon ba bilombe c'est kasi ko mo lemba non ko lemba ta puis ba baki bilombe numéro moko de komelanga na tanga bango lo na télévision ah c'est à la tanga hein? C'est à la tanga na ka no numéro ngo numéro na komelanga soki bande okomelanga ekomele nga mikolo na ekomelanga te na kina live oyo MK bike ba changer système ba na système que ya émission na kono numéro ngo attends j'avais ça si qu'on a tout dans nos questions
bino bofinga bato matin midi soir bino bilombe bino baya makasi bino bofingaka bato matin midi soir bino bana monopole à kofinga bato bomokanisa bato pourquoi bon numéro un ngolo c'est ça numéro 1 stratégie bolanda conversation ya biso atindelanga photo atindelanga nini zela na expliquer bino atindelanga oyo atindelanga ngo na WhatsApp atindelanga ngo na tie maboko boyo na tuni qu'est-ce qu'il y a dans émission il y a l'autre côté il y a une famille il y a famille libota atindelanga vidéo na bango na tie maboko boyo à supprimer ayo comment bonsoir dès à 18h bonsoir moi je suis musicien gospel je viens de sortir mon single nalingi naleka na émission chez vous je suis là envoie-moi les liens vous dites quoi nakosala yo signe peut-être na week-end c'est bon ça la votre na sala et force combien qui va combien message à supprimer nga déjà la base son ayo ki nous autres simba cette émission azala solo za lokuta italingati pas un dit ba royal ba forme ba message ba nini ce que vous quand ça yago là pourquoi bino ba tout là ba bordir mutu ala fi wana mabele minene salité ba finga mama manya kufa pona zanga epikranien na ibe mission na te ba sosola manya ba pese mo libala qui le sait pas bango bino mokala bino mo finga ba tu remia ba ke ba tonga la sila nanga kanisa remi sara finga sila makolo soso nanga funda sara nanga kanisa sara ba kanisa te on ne plaire pas on est strictement interdit de pleurer il y a besoin ba bombe pesa sara peut tout aborder au point qu'on a mort d'homme ezana ngote likolo be mort d'homme ezate mutu akokufa zate mutu akufi pe azate mutu akokufa zate mutu akufi pe azate eza en sens temps bino bayanke bino baya makasi bomokangisa bato pourquoi soki bana monopole bino bana monopole bokangisi ya gola pourquoi bino nde bofinga bato boqualifie bato bofinga bato matin midi soir bofinga baresi ingrat awa bobaki bobokola baresi nana yebi te bobaki bobokola baresi lokola baresi azalaki bien na bino boko bomatela bobana komonele ndesi nga na moluba mutu akomatela nga na zolo aza te so nasepeli te nasepeli te apres boke koretire komona kuna na place koki otya komoso mpe na plainte mpo ekozani ya kosote ekozala mabe bino bofinga bato bafinga bino te makambo yagola salaka yango mpe saka salaka ti makambo yagola salaka yango mpe saka salaka babordir oyo saka tutela bato babordir oyo saka tutelaka bato nayebi yango te me boza makasi bino boza baya makasi bino boza bapomba bengazi biso yeyo bilombe ya makasi bino bobunda ti bofinga sila makolo soso sila ndimaki makolo soso na ye bofinga sila makolo soso sila ndimaki makolo soso so bafingi no bondima mpo ngai bomema na kotuna biloko boyelanga bofinga sila makolo soso bofinga sila hypocrite ingrate bobaki biso topesaki yo courage ya kosala chaîne botraita sila de tous les noms sauf de rien kasi sikoyo bobosani bino bokobosana sikoyo ta bokanisa ya gabiti bokanisa no ya gabiti ondima bino bapomba bino baya makasi bokanisa ya gabi mais c'est quoi ça l'histoire Yagola je suis derrière toi je suis Yagola les internet c'est que na bongo bofinga yo bafinga mutaza malamu na YouTube na bani koluka banali kona monite na lobango na répétaka na bato nyonso basalaka ba analyse za base za mibali on est en ça on est dedans na garçon nyonso basalaka YouTube bango nyonso baza likamwango na lokoli mutu te en passant les 19 mai na stade de Marseille avec pasteur Moïse Mbiye eza somo puis on a un monopole depuis le voilà monopole moko te
ya gola bango ba finga bo finga bo fingana pas ba so finga en plus peut bon mat to ya gola za fanatique za bakuk aza fanatique asila et donc quand ba fanatique ba gérer entre eux le fanatique ya sike zate mort d'homme zate muda kokufa pa zate bino nde bokangisa bato bino nde ba monopole bino nde boyebi ba loi non ce qu'on a fait vous aussi vous le faites vous vendaka si là vous vendaka non oh ya vous ba on est bien ba centre bino ba centre te na kopa YouTube na mona mu centre te ata bana ba eku lelo ba passa na ba position bo chene tinani ko finga si la matin midi soir mais bon soki wenge ke na de ke na bongo mutu na kwa na ye wenge ke na bongo mama faina fere na mona ngafuna muninga mama faina fere na finga muninga te toki mama standards biso tout na sima pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel mutako niyo ko baninga ba pasteur à génération na ye na ba chantre à génération na ye la réserve de l'Éternel pasteur Moïse Mbiye pas d'intimidation décarré yo pe la baba décarré ba la liste moko ezala te fiu Pabo yela nga video na finga bino. Ngapela ko yana video bo finga nga. Pato finga na. Dere ba na finga ku bino te. Mokela nga ayela nga intimida. So moka mona nga na bandals. Abana beta mona nga la badaka. Yo, ode kare emetre septat ko mekate na yaka mabe na kamulai. Nga ko ba intimidation ko te lekande te. Nga muta intimida nga te banda na bota mati na koma mbona ajo na mwa muluba. Muta intimida nga te. Nga ko intimida lekate. Na ko bete yo beta nani. Nga Bashia décarré 1m70 par choc. Na boake longi boule. Garçon dans les 7 mars. Banganga ko. Ils ont mon attaque na botama na 3e mois. Ils ont bangam ta botama na 3e mois. Comment garçon ça somme ça mystique. Oh, bino so ba monopole bo vanda bo manquer ba respect ba titre ta bino ba musu ba lo ba te ba banga bino. Ndo bang ça mta YouTube azata. Ndo bang ça mta YouTube pas d'intimidation to intimider mutu azate. Et là, vous salez, vous avez un salaire 50-50. Oh, ya. Vous savez, on est. Vous salez le rondeni. Vous avez monopole rondeni. Vous avez un monopole à zate. Là, vous avez un monopole. Nani a perçu un monopole à l'Ikambwango. Nani. Là, vous avez un monopole. Qui vous a donné le monopole? Qui? Qui vous a donné le monopole? Qui? Bozi monopole wapi? Bozi monopole wapi na makambo yo? C'est parce que ça va YouTube mobimba. Pas de canisa qui goûte le message à paix. Bon va qui mette pourquoi? Pas le message à paix. Pas shalom. Bon va kimia. Shalom ngoloba. Que rien ne soit détruit, que rien ne soit enlevé. Shalom. Bilo wala shalom ta. Bilo wala querelle. Bilo wala ba motema mabe. Bilo wala ko kangisa baninga ko nuire baninga. Ko cha baninga passe à passe. Somo kangisa gola ne bonne essaye ndebo zuini. Obima na eka poto ngwa mordom te obima suka peu importe. Obima. Bilaka. Okay.
utabo mwana nangaye balukanga na bela na baluba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo bazala na kimia te bamona ngai te o na makita na bino boeshue na makita na bino bacomplot na bino na bacomplot na bino bokozala surpris. Je suis décarré bachi à 1m70. Bon, finga la expliquer l'autorité morale, ne pas te yébani. Elle me connaît soit Sam la raison, elle m'a demandé que la grosse elle comme ça maman c'est vrai. Totonga oui. Tobeta du solo oui, on se connaît. Abanga nzambe ya solo. Abi que dès que la grosse elle likamuta abanga nzambe. Abanga nzambe wa kosa biso abanga nzambe wa solo. Yakola je suis de cœur avec toi.